Canal Congo TV, il faut s'accélérer. On a Canal Congo TV, musicien congolais Kofi Olomide Azako Kenenkamba, siège international et église kimbangiste, et pas Yoapi, Mali Yakamba, et Zouami Pakina Rosokola, et pas Yoapi, Mabele Yakamba et Zouami, Oyo Batubaliaka, et pas Yoapi, nous autres Yakaba Simo Kimbangu, et Fanny la Mozole na Yabana Naye. Et pas Yoapi, Mokonzi Yalingomba, Papa Simo Kimbangu qui a nani Azouami. Nkamba eza na mabomba ni ebele. Kofi Olomide andimi lelo kokende nkamba mpona nini? Nini esalaki Kofi Olomide andima kokende nkamba mpe nani oyo abengisi Kofi Olomide po akende nkamba? Est-ce que eza ye moko? Est-ce que babengisi ye? Est-ce que eza sujet ya polémique? Voilà bandeko batali ba vérité oyo tolingi topesa bino, ba explication tolingi topesa bino, mpe bokolanda bino moko Kofi Olomide makambo azali koloba mpona oyo etali mobembo na ye na nkamba. Bien sûr, après que Weranson, Félix Wazekwa mpe bamusicien ndenge na ndenge, mais aussi bahomme politique to bato mpe misusu basila koleka na nkamba Nouvelle Jérusalem. Mbote mingi na bino nyonso bandeko boza kolanda biso bokomprendre ntina nini toye kosola na bino na moi quelques minutes toza na yango. Merci na papa Glodi Diakese oyo azali bongo sima ya bilili, pe merci na équipe mobimba ya Canal Congo TV, pe tobosani te bandeko ya EPS lokola bandeko ya Water Kings. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue et surtout abonnez-vous massivement na chaîne Nabino Canal Congo TV. Bon monika ba émission, bon monika sans tabou, sans gants, tolobaka makambo esengeli. Kofi Olomide a annoncé son voyage pour Nkamba, siège international de l'église kimbangiste. Suivez Kofi Olomide et on se retrouve juste après. Donc rendez-vous à Nkamba. Tout le monde a respect na grand prêtre Vessimo. Il va plaire que nous allons nous souper la quadra de Burkina. Grand frère, il y a qu'est-ce qu'ils sont, mais l'homme du tapis vert. Voilà. Faites-nous comme la meilleure année. Avec tout le respect de Papa Général. Merci. Zako. Voilà, très chers abonnés, mon ami Kofi Olomide a confirmé que a eu invitation, bon, mon appelle la Bibi invitation, il y a Kaki, Oyo, Papa n'a dit qu'est-ce qui sont à mes méliers, bon, mon appelle la Kofi Olomide. Mais Papa Junior, la vérité, Papa Junior, c'est un analyste, est-ce que c'est important? La fête le 12 octobre, m'a invité Kofi Olomide. Mais ngai, na yeko yebisa bino que question wana eza ata na raison ya kosala polémique te. Papa Simon Kimbangu azali nani? Papa Simon Kimbangu azali bongo libérateur ya moto moyindo. Papa Simon Kimbangu azali mokonzi ya moto moyindo. Église kimbangiste eza na mission ya kobongola bato kolakisa bango nzela ya Papa Simon Kimbangu. Est-ce que Kofi Olomide aza moto moyindo? Oui, Kofi Olomide aza moto moyindo. Donc azali pe moto ya sengeli kozala transformé na kati ya ngomba Papa Simon Kimbangu na évangile ya Papa Simon Kimbangu ayekola kimbangisme en tant que moto moyindo eza droit na ye. Est-ce que Kofi Olomide esengeli ba invité le 12 octobre au sali polémique? Maintenant je vais vous dire Papa Simon Kimbangu a invité bana na ye na ndenge oyo ye alingi pe na temps oyo ye alingi. Tozana ba sorte d'invitation. Moto mususu akolala aloti Papa Simon Kimbangu azebisa ye kende kolukanga na nkamba. Babenga bango nini? Invitation. Papa Simon Kimbangu a invité na nkamba, mais abimeli na loto. Bato mususu Papa Simon Kimbangu akobimela na loto te, mais atindi mwana na ye kende koyebisa ye nazokozela na nkamba. Oyo oyoki luloba boye ba invité yo ka moto ayekoloba boye. Mais aussi ils ont une invitation en tant qu'église et invité et pétion kassa. Ok.
tant que yo moni ozui kasa wala ok réalité zani papa Simon Kimbangu a besoin na yo mais pour ça na ye ils allaient être au capitaliser et loko yo kozota mo ko malangamba peu importe manière o yo kendeli mais tant que komi na nkamba yeba ete tanga maki ke yo funi na nkamba pe esengeli o bomba o bénéficier o zoya mutu ya wana o ba pesho na nkamba o salela. Voilà pourquoi na bili ko fait le média lobi ko fait le média na moi ah ta ba humour et moi le ba mais ko comme ko fait le média na nkamba et ça ma mususu ko fait le média ko mona toi kozwa yom dozo polémique dans ce sujet en côté omoni et sengeli ko dara na esengo tant bato ba yeba Simon Kimbangu te bato ke ko découvrir pas Simon Kimbangu Wilson akena kamba boyoka ba témoignage na ye makambo ya loba etikala. Maintenant est-ce que Wilson a capitalisé qui oyo azoki na kamba o ba yebaki na papa Simon to yebite yo na mai asali la bango abomba ya mona mutema to ko sema mo bezeli ko ya ye na nzambe na ye ya mwana na bila lelo polémique ezate Koffi Olomide yende mutasengeli pour bénéficier maintenant na oyo besoin a bénéficier na moni soki atosi makambo ba oyebisa ye et puis hier moko il faut payer à 5 ya mona osala émission Koffi Olomide so zo kolanda ngai mboka zo kokende za mboka ya bule eza mboka oyo bato bakende bazaka na limemia soko okende na ndenge ya solo ofete esilo mikitisi okozwa eloko ya motuya. Voilà pourquoi naebisi bino nyonso bakimbangiste banokimbanguiste bayi tobanso sujet ya polémique eza te invité par papa Simon Kimbangu ye moko. Mais je vous dis en amont papa Simon Kimbangu yo nanga toyebi ki ayebaki ete mwana na ye Koffi Olomide un jour akonata mabele ya Yerusalemi mais ndenge na kokendele isengelaki manière moko ezala soit na voie ya mokanda soit na voie ya ndoto soit na voie ya maloba ndenge nyonso mais na sepeli na likambo moko Koffi Olomide alobi ye asepeli ke papa Simon Kimbangu ayebi ke mwana na ye alobi mwana na ye moko azalaka Koffi Olomide. Koffi Olomide aloba na epesi papa César na mwa mbote na olingana ya baye pe tosola aloba na émission papa César na mwa papa Simon Kimbangu azali lumière Koffi Olomide aloba Koffi Olomide na banzembo na ebele ayemba papa Simon Kimbangu banzembo ebele ya Koffi Olomide ayemba papa Simon Kimbangu lelo Koffi Olomide ko se retrouver na nkamba ngai na oloba keza na mwa hasard te eza parmi bato basengela ko na nkamba bato pe ebele bakufa bakoni pe nkamba te. Donc ce qui est dans la Koffi Olomide akonaka babele ya nkamba akozwa loboko ya papa Simon a bénéficier na oya mutuya akozwa yango kita Koffi Olomide maintenant ndenge na lobi bato no balandaka ye ayo bayebi ye bazaka pembe na ye bayebisa ye ke papa Junior kuna lobi kokoma na nkamba ezeloko esengo ezeloko malamu kasi oya mutuya okozwa yeba kobatela yango. Pas de polémique, c'est une très très bonne nouvelle. Koffi Olomide à Kamba. Après Koffi Olomide, ndenge na ndenge bakoya, misusu ko bayebani, misusu pe bayebani te. Il y a la bato misusu pe tant que papa Simon Kimbangu m'a invité na nzela mukanda. Mais à la célébrité mon côté, yo yebite maintenant ça ya na Kamba. Et mission papa Simon Kimbangu kiangani aza na lelo, aza ko kokisa yango na lolenge nyonso ya libi. Objectif na ezali ete Kamba to bato ayo bamina papa Simon Kimbangu Koffi wa ayo papa Simon Kimbangu sanki amo na nkamba amoni siko réalité en Kamba est-ce que vous a inspiré doublement bien point d'interrogation. Voilà mesdames et messieurs polémique des athées Koffi Olomide attendu en Kamba bien sûr le 12 octobre. Je rappelle que dans un concert non Québec dans la Arena à Paris ce n'est pas Koffi on les a comme ça là mais au moins Koffi Olomide on est talent en Kamba ils ont une très très bonne chose d'abord pour na yo Koffi Olomide en tant que moto moyindo papa Simon Kimbangu akundaka pona biso y compris yo parce que za moto moyindo polémique ezala di batata na ba maman ezali kamwe eseko Koffi ya maman to konenge dimba ça va témoigner bien nenge ba biso ba ça va témoigner bien ba Félix Ouazoué bazala na Kamba donc ce n'est pas une mauvaise chose, il n'y a pas question polémique. J'espère que vous comprenez que papa Simon Kimbangu a tout ça dans le Kamba na lenge na ye.
merci encore une fois na bino nyonso bolandaki biso mpe bozokwire na baanalyse na biso parce que souci na biso ezali totika vérité ezwa esika yomoni toboyi kosala bamontage kilikili tolobi likambo ndenge ezali et papa Simon Kimbangu azwa lokumu po ete lelo oyo église demande eza kopesa moto ya invitation moto aza koya bamisusu bakoya bango moko mais avant 1960 église Kimbangu epesa invitation wapi mundela bandaki kolinga te 37 000 familles balitanika papa Simon Kimbangu na ntango wana soki olobiki na kenkamba le 12 octobre fo bakanga yo barelevé yo quelque part mais lelo oyo eza esengo bato baza kokuta bamikili ya poto banord américain bato na mindele bayindo ya bapusu nyonso baza koya na nkamba. Voilà une grande fierté pour la biso biso au Bengami kimbangiste parce que moi je suis kimbangiste dans l'année dans papa Simon Kimbangu pour y azali mobekisi na biso mobekisi ya bayindo eza papa Simon Kimbangu notre monsieur souté. Mesdames et messieurs, c'est fini. Merci en tout cas la bienvenue sur s'abonner massivement mbote na Koffi Olomide parce que ngana na sengo makasi soki na moni Koffi Olomide na kambo kusala na bien makasi. Mais il y a comme ça à bien. Donc, aux ambassadeurs et culture on a biso de permettre de vendre encore une fois culture on a image encore on a biso image image on passe donc au peut-être la réalité belé et chaparayo où est personne le gars déjà dans camp au bon matin on va pour toi monsieur oui c'est le terme qui t'es tout en étant musicien t'es bah tu vas y pas si bon yo za moto za moyi za mora pas si bon n'est pas faire le bien moi à ça moi pas si bon qui a à très bientôt. Abonnez-vous très massivement. Canal Congo TV.